Voilà, merci beaucoup Bana Congo, merci Bandeko tout, bozozo abiso de partout, nabi ke héros déjà. États-Unis, bozolanda biso, Nathalie Neymar, yo yebive nanga Jimmy Bella ou moi Mirajabou le tout puissant. Nakati ya Nairobi wana, toloba to la deuxième émission, to la pena deuxième émission na Aruna. Donc, ndenga expliquer bino ke yaza fio vraiment à l'équipe bana basi belé il y a internet na kitoko po tozomo na ngwelo ka kitoko mona na toujours na misu. Mangete la kitoko mona na toujours na misu. Aruna. Bonjour. Bonjour Ken Piana plutôt. Bonjour na bana monde entier. Bonjour na batutu ovma Bolanda biso. Voilà, Aruna. Nabi ke batu bazolanda biso ba ke deuxième émission. Aruna kendo sala on a kacha piscine na cadre de devoir mais malgré yopo bangi okoti na mulongo ba fio babangaka mais bonne santé d'abord. Santé za bien na bangi te Ken Piana na banga ndeni. Ngayo tina ti robe mukuse cameraman zo tonton zongo na banga netini. Za nduta te ndute zalaka te. Sans doute. Voilà. Na sans doute. Voilà. Aruna, tout le monde a dit que des émissions, ma question, malembe. Tout le monde a dit qu'en aéroport, jour il est arrivé à président Ranson. Tout le monde a dit que le sous-jour il a sorti à 7e jour de la semaine. Mais quand on a l'analyse, 7e jour de la semaine par rapport au Nenge Bimi, est-ce que tu as le Simbi ou Simbi? Bon, 7e jour de la semaine, ils ont un bébé et il y a un marché de disques, il faut nous consommer. Bon. Nathalie qui n'a aucun générique, bon, ils n'ont pas mal, non, ils ont bien, ils ont bien. Voilà. Ils ont bien. Le loso qui te lobby, total na parcours na yo baster nini o yamba pena minene o yo zalaka pena, soki ofandi raisonnaka air moko émission ngo lobby star o po mutasala na c'est pas facile. Bon, déjà, bah, musicien, déjà, nous sort. Pour bon, on a noté que Aruna, Azoko, soit parti pris à Star Moko. Mais ça, mouké déjà, ça l'a raté, moutinho, soit musicien, ça l'a bien. Mais si que tu as un musicien, un biso, tu es bio, bah, travailler un peu, ils ont un peu facilité, hein, comme on a bango, ils ont bah, tout quoi, bah, Kofi, bah, tout quoi, bah, Oazé, quoi. Tu vois, ils ont vraiment, kao, bah, kao, pour nga, on a qui n'a pas émission, on a qui n'a raté, qu'on a un TV, pour belé, bah, qui n'a la carte à presse, il y a télévision. Musicien, il y a émission, il y a la télévision, hors réseau, il y a internet. Mais on a pas qui n'a boule pena qui non émission sur les cas par internet et artiste pas c'est tout ça l'émission. Yo sala déjà na mopao. Oui, na ça na Kofi Olomide, je crois 2 fois. 2 fois déjà na Kofi Olomide. Voilà, siko yo herbo sala ka émission na mopao poto ebi mopao mokonzaza artiste oyo. Soko sali na ye apesaka moi site valeur a tombolaka moi site boy. Oza tikala oza pe remerciement ya Kolo City. Nani? Kolo nini? Kolo City o tebi Cheringandu. Après ça pe merci que non Aruna en tout cas au Bundi ozoli biso pena mopa po tebi mopa o pena soga ye na site. Mange koti yaza mutaba nombre devient mukete. Voilà, n'habité vraiment d'abord n'habi ke bana monde entier boyebi ki Aruna mère chef alobate batebe babi nga ke fimo balobate mais babi so mutaza mutabuzoba il faut ko taper na buzoba ne peut-être ndenga buzoba to yora na bien mais sozo ke na ndenga ki sango na ndenga ki ba maser OK non trop calme bon on peut mabe voilà nga déjà ba kolo ba site msu ba complexé déjà non le problème n'a été voilà na sala na lisanga na zaro sala lisanga ya bana Congo pona bateau on se boye habiter le reste Aruna pardon ozala ki ko sala wana site na bino bimisi bino lelo ebele ozala ki ko sala na sens ni po yo zana kati ya lisanga bana Congo si tu es là non site bimisi bisote de nesinga Aruna site na bimisi ngate parce que ngana utana kleboa ngana zala na kleboa pas de la nation tonton banda nazala kuna nasana ba matika songo na ba Freddy Akimbe mais place na tout monde a poids déjà Freddy koto mati nga pa una nazala wana donc lisanga donc e bande ne ke bimisanga dana bima kala Aruna c'est pour la première fois na mona mutazo humilié boss nae place azo sala mais nakuta ki ozano à l'aise omelaki eloko avato bande émission ou makambo zolo baraka pour se pelisa bato bana bango na français
ndako na François ba non le linge sale se lave en famille maka mususu na ko pe osuki son kana ndenga famille mais ndako pe muto vanda raté o ba pe sika mai etanga raté bino ba mona ka so aruna zo sala be mission bo ebite condition ni no aruna zo sala be mission na ba ba e bien ngoti donc nazako sala kuna mais ndaza susute na longwe na lisanga bana Congo te aruna to bi ko sala be mission na ba condition bien déjà pour site nabino etindo pas Kofi c'est que batiela ko déjà makambutu en place matériel makambutu na mono sala pe mission na président waze quoi site na biso banoti na pas Kofi ndeni kutu yende mukolo site na luka ba relation na sima ba journaliste oyebani na Kofi atina ko jumsu na benga Kofi o asombela ba danser sa Kofi nsambe o asombela bango ba tenir ya rolata na jubo na nena zakana ba décembre je crois ngape nabi oh nazonga na sele kolimo na DH obika ye ninga zalaka bato so baye baye déjà ninga zalaka complexé ngape na benga pe mopao tozela kolimo na tilo lo blo kangama na avion ma DH le kangama depuis décembre kangama na mapata tozela ka kitana ba kola oya la ka ki ba danser za Kofi arona obike makambo lo ba ezolekelanga mabe Judith Masia makambo aruna oloba na comprendre te soki aruna lala ki wapi oza mwasi mo kilo opezaka mututo azolanda yo azomona pena mwasi moko te kito okotele manano bato bamona pena debout pena donc oza fi moko pena acoustique pena ya bana basi o santé pena mwasi alati pena robe donc makoloza kotonda est-ce que ba influencer te pas mutu po Olalika la muki boy mbala moko bande ba makambo lo te moninga neti pona olongwa si moninga depuis na longa na Cleboa na longa na Cleboa na zaro sa pe na deka na longwa jamais batkutu oba mona nga kutu na lo ba makambo ba koma na runa parce que c'est la toute première fois ngai na le canal lo ba mais ce qui na lo ba parce que trop c'est trop voilà ngane naza boye aruna naza osa na lisanga bana Congo peut-être bat bébé to mon kana lo ba bato ba msuba comprendre te na osa na lisanga bana Congo eza si tonga na yaki pe ko apporter un plus nanga parce que nakuta na bat msuba si ba bosa ke ba chaka déjà ba un pierre na bango ba glo langi bazaki wana bat msuba zaki ba Cynthia ba nakuta ki Cynthia azaki wana bande ko bebe la basi bazaki wana ngape na yaki na yaki pe na pierre na ngape plutôt na pe ko cha par rapport ka o baninga nde ba chaki mais na comme na site ni bandeli visa nango bien bozo sala tellement bango kuna bazala ka so moni film ka bazala bonka ba complexé ba yambi on si bazo yambo soki ndenge nini o sali pe musala j'ai donné le meilleur de moi voilà na Alexis na site wana ba chroniqueuse ba leka na boku na bango mingi ka basi mi bali penate balinga ka basi mingi ka basi mingi basi peut-être bazoli ombandate ngapande nazaba kozo ngamba na ndeni ngana kenda musala nazaka makango atierite ni ya mutu moka sala na lisanga donc babakisa mwasi babakisa mobali yanga problème nangeza te mais na lobine kuna mingi basi bazwa mibali te ba mbalo msubo za posa boke kuna pona mona ba chelo mo bo 300 msuba mbalo pe bo woluka o na kota kuna bazwa na bonga ba momi azana ba ba jote donc na vandi pe boye na mona ba moko na mani po sala na luki ba star na poste toi depuis banda to boite ba gloire bazaki ba sa pe ba mission ba un plus pe ba bakisa mais comment ba mission nene ngamutu na bandi pourquoi parce que si tu peux ça la kilo si tu t'as pas mon appel mo ba mission mo ba minene et ça peut kilo ça peut poids site na yambi pe ba ofa na yamba ba to ba leka ki ba tumso ba yamba pe ba taminene voilà ba Cynthia bayana ba jibe tanga papa chéri ba Cynthia bayana ba jibe ngana yeli bango Kofi Cynthia zonsel bango su Kofi ngana memi wazeko donc mona bana site sali poids to boite na fin du mois salaire ezana encore mo pas de so ba ke ata yambi mutu bango salaire ezama te salaire ezama moko mais bato ba ota libanda ba mona ke no fio pena che un plus o sangana mema jibe o mema Kofi na site ezao pardon ba moko na bani po sala mukolo site asana ba jemo boy ngai na eloko non on obeta c'était un retard non ya ba image o ko sala émission o bominzoto akopoko pona ko chana no be émission problème cameraman na wana soki cameraman wana soki monteur ndoki parce que yene mutu na habité so ba travailler en complicité so que ba jeune ba ona mukolo site na habité moi mbali wana nga na zui na soki
président Werason Fagaya na bengi bango jour ya yo Werason na mandako ya to soli gut na miel on taye senga pesinga programme on gut na yebaki programme ngo aroya mais date wana na yebaki shooter même ta rappeler ngabite président Werason ngenza boy oya lelo il faut qu'il y ait un aéroport boy na bengi pe cameraman kande zalaka na bengi na esi na bengi cameraman wa zaraba chaine ti cordon site cameraman wana na bengi na ebisi na bino ndeza boye naza na émission na zo kende na aéroport we razo ya boye na boye onga na okena ngo sala déjà émission na mutu mususu ok ça na film mususu sala ni na site ngana ese ok bon to ko ba to na bango mibale na bengi mususu chi mususu na bengi abisi ngo na so place boye mais boye faut louer matériel to louer matériel ndenge ni ngane tsingana za na matériel nanga voilà na sala mi be mission mi o ele kana na ba site ba mona e mi na sala mo na sala matériel o eza matériel ya site te na sala matériel na ngamo ko na luki cameraman na pesi pe quelque chose mais bon eza pe ko encourager le mal parce que nga to na ko cameraman wana il faut na futa il faut na sala boye na boye nde na zui na bengi cameraman oyo ya site mususu wana tozala naye o mususu na yebisinga na kiono il faut que louer ba ando sanga fona louer ba matériel bonga bi o non ba louer matériel ndeni po mbongo ezangi na otesa mais jamais na ko bando po site eza ngata o louer matériel wana si tu es obligé o louer matériel si tu es obligé ngate wana cameraman mususu parce que o ya zakana ba matériel ba matériel akenda ko filmer mutu mususu nga na benga bisingo akye ko filmer mutu mususu ndena bengi siko mususu na bengi mususu na mususu na yebisinga na kiono ndeza boye ngana bisenga na tifo photo louer caméra pa mutu mususu boye na be po wana lokola abimi akaginda ko matériel mususu za nkachiko ninga nga shemina ko louer matériel esimba te na bengi mkolo site de sorte que abenga cameraman o mususu wana peut-être à cause de ça ka permet pour ça ba jema ba za nko voilà abenga e po azo na ndako parce que so matériel na komela ki Thierry ngando banda na komela ki na benge kutu même asola nka likoliko na komo benge boye ayamba te message na komi po yeza mkolo site aloba po on est actualité karanyama na kumba bango te na tikana kina na aéroport kaka na vai na hôtel ba image na bien na zo pe image te na lo po eza blog le kana site ba mo faut pas pesa matériel na kina pe na njina mona pe ne poza Werason na ya pe ba mnyo sene le kana bwana pe osala reportage yeleki vendredi sorti album ezaki samedi samedi wana na bengi vendredi plutôt na ba 14h na bengi cameraman lisusu na se bon que lobby samedi na ba 10h to kutana na la zamba cameraman na bionga ne na zaboe na ona ne mama bana nga mwana keneze ngabi oh yo site ezaneli bino so ba cameraman bo ba patron mais finalement c'est quoi qu'est-ce qui se passe na site oh vraiment mamaro na eko benga oyo mususu wana ndoki wana na bengi na bengi na yebise no bina inde za boye na ba 10h to kutala zamba bina OK problème to ka mais c'est bon baba OK problème te am ta hypocrisie moko za na cameraman kwa ndoka ko lio bozo ebate OK problème te ngape na bandi na zeli lobby pe koki lobby on R koki na bengi o wana mususu wana na bengi na ndo benga ba onyoso mbali na o wana nayo ba muto ya manga te o mususu na yeko yamba era yambi o ndoki wana yambi awe bisanga lo banga kiono ndenge za boye yo solela ngato solela na cameraman mususu zo imagine bi o mais nous allons ti cardon site faut lander la ka émission comment ça va mais comment est-ce que yo ozo boya o lo ba que ngana zo ki rendez-vous na cameraman mususu wana na yo moyen to sala ezate et aussi longtemps o ezo le keza actualité ngana comme na la zamba na 9h na so ngana ngé président Werason na comme na la zamba makamlo zo sama na misu na nga na benga ba omba boya ko yana komeli ba kolo site message réponse ezate voilà ni na vanditi na wana mbali wana aboyo wa mtama bana aboya mbangai aboya mana téléphone bango so ba cameraman ba bonga pe na longo na peti avant na ngati na mo 13h a rappeler nga lo bana ki o na zaki na victoire na moni ote na ki ngabi ko za osaka nanga pour couronner le tout bango ba kolo site pona kata na mukuse bango ba kolo site bazui donc pour bango bazo approuver makambo cameraman na salaki ke nga naza mabe
ngande naza mabe cameraman wana za na raison fallait ki pana benga loko na benga cameraman wana loko babe da ba filmer te fallait ngana tinga bi ngana kati po ngana kuna 8h na ye pona musala siko bango mba bisenga na ya bo siko na ye awa na komi awa bango boya ko filmer ngai siko yo ba ngo yo filmer te sike bi boko che bango quoi po bango baza so ba ngi ba remplacer mutu ba koma ko créer batu makambo ba ko bano créer kama kama bo po baza bongo na site ngota bongo complexe tolo ba Gloria paye alongo avec raison. Mututu dans la situation au cas longwa alongwa avec raison nabi mututu siko temps ebele osali na kati ya site na yebi ke bato balanda biso bape bazo bate Gauthier Mascotte vient nga choisir matata vient nga Louison Mbata yo yebi ozolanda biso champagne overdose ya ba champagne bozolanda biso na temps ebele oyo osali na kati ya site siko zalai na makambo zalaki ko supporter yango sali ke umela. Bien sûr j'ai beaucoup supporté na supporter belenga sitio mais na côté que on a bando ça émission depuis janvier l'autre on a mois ni toi na mois de juin coûte kalaté mois de juin aussi là na sali presque 5 mois na kacha site na zabo na zamu tout monde encore mais na tema kambo zaki tellement ebelé na site mususu ko toujours na coûte na longa mta pezanga de Karine Mokonzi tombo oui Karine dem ta benga nga una na zoka boye te va na site na pesé na vandi mais nga na longa site au kala dana longwa ndena habite na juste stratégie sika si c'est comme ça on doit utiliser sur matériel na bango te be mission belé zana le ka na matériel la site na zoara cameraman na matériel na ke na tourner na pesiye monter na ndoki na vana na ndaku na image zoya mais pourquoi est-ce qu'on a mis sur la zone là pour courir tout pour pesa raison par rapport à quoi décision finale aux autres années ça ya ko quitter ou ozo senga nini na Thierry Ngandu o azolanda biso nani loko senga Thierry Ngandu tenga nesinga na loko senga Thierry Ngandu lo no senga asina nani mbongo nanga po ba émission na bango nombre na bango na kokisa wana za mutoki nanga na tona ko zela teke nde ba nsuba ba hypocrite zeli ba fuche mbongo na po ba no émission te ngana sala ngo avant po za mbongo na so apesinga ngo na obenga ka yo susu na la so ke tala mbongo ngo peda ngoyo eye voilà mbongo nanga salaire atindela ngo po za mbongo nanga mutoki nanga na saki musala. Non, c'est peut-être réconciliation que non. Mbalasima abandela bongote peut-être moi réconciliation ça la rappelle bien. Moi j'ai pas affaire à des complexés hein. Na affaire à complexité. Bato bazlandara bato pour intérêt. Ana ba surtout la majorité bato ba kolo ba sito ba kana ba poto wana. Biso to na kina wa to bi réalité zo le kana kin. Yo mona ga fiboé complexe. Trop de complexes et sopo papa et sopa complexe et sopa faut à yo faut à si on a yo faut à yo Aruna to bi ke série moko pe Gloria Kei to bi ke ba relation pe beba ki mwandambo ndengo longwe pe boye bokomi ka ndenge moko na bité est-ce que na Gloria bozong sa yam sur relation bo bando sola normal ndenge bozo sola kala oh Gloria kati famille na Gloria sola kitoko bien on a bien famille. Voilà. Relation za ezala ebe bandeni babo sana pote bako bango ba soi-disant boxeur ba boxeur ceux qui ba boxeur soi-disant bango ba ça ngana ko be ba jamais na mutu na bengo bien jamais ngata na site wana so na za mutu na so na site wana na ndo solise kaka ngana ko mona boye bobe bani na Cynthia po Cynthia tikali e koma guerre te yona Cynthia kapashi Cynthia longwa oh Cynthia ye pas longwa sanga bana Congo oh Cynthia longwa Cynthia za klebo azakuna ndeni Cynthia yem da remplacer ba Freddy Kimbeti mais bozo umela te bondeni kasi pour nous comprendre et loko ce qui place mora bien muto vanda ti bato bazo longa faut ngane tingeza première fois na salle émission non na salle émission te ya na longa na site mo mais tina salle on c'est parce que soko zo qui place bato ba zoba yo pense il faut que même OK kana buzoba na bango complexe et boma complexe aitizaka ba relation bat oh depuis que ça yambanga te depuis que yambanga abenganga depuis que yambeta sur ces kilos fait qu'il y a même abeta depuis na Canada ngana kino se émission na depuis ka benganga na ke se émission na depuis que to komi ngona national de na bi place na sala ram kolo site wana ana bezo bo betati abeto concert et tout yo so ça qui bien te ya bien bakolo site là ba venturier wana effectivement aruna koza la paix msusu baza proposer moi masolo moko akati olingaka te yango batiela mo baklebele ngana onende la zabwe na pesa no bakolo site la pesa bango no tant moi tant pesa tante
nga na ele boulot opesi nga mbongo na nga mambo esili na ele bata bolingo baza na bango baela bolingo na site bazali omona kaka mutu mo babenga kaka bosoli na boste osoli na boste ba film so bosala bonza kaka osoli na boste vous allez combien de filles ba fini ni yotiki na site wana tozaki Cynthia na film so azakuna film so azato bata kombonete. Oui, bien. Peut-être tu es mal à l'aise. Au bout de temps, combo. Non. Aruna, tu as vu que yosa na complexité. Moi, c'est qui toko boy. Yosa na bataille à basso, ça complexe. Na kota ngana combo n'était pas. Au moins les hommes n'habitent pas sur peu pas long. On a autant moi peut pas long déjà. Pourquoi on a pas de ballon longue. Ya on a bon ngana autant à comboner. Mais il faut na yeba na soga zaka au basa long. Pour na autant moi za sukunate. On a zana kuna zana tantôt plutôt. Ya on a autant até. Donc kuna ba mi balite ka ndeko lobio e kuna ka ba momi kuna pena mingi basi mingi basi mo bali pena boya na bino te bazwana ba mi balite donc kuna mi bali faut za cameraman esil kuna mi bali ka ba cameraman mais les reste ba journaliste ka ba nzele ka ba nzele yanga banzazit to ke no pa na ndenge yazo kendele yanga basit journaliste bozaka kitoko encore ye nenga tshava journaliste bozaka kitoko complexe. Est-ce que batomsu babenga binote na poto wana de la part pour mutumsu pas zaka basi pour tekane bango teka nani nzambe teka nani yo omoni bakolo basite bele baza yango de la nation umela moi de la nation kleboa umela papa umela moni stratégie no kende na wa bomba face continuer ka bongo voilà l'homme invisible boss msuba zana ya site boye avant d'arriver musane ka ko checker ba journaliste nyoso basi checker zo checker mabe ya onde sopa zala fier na bato zana bango za fier na bango complexe voilà vient na refaire qui sombe vient na ngai Papi Kelly, nabi ke Carlos Ikabasu le plus noble ba congolais venanga Carlos Ikabasu ozolanda biso Richard Amelel international Gelor bononge yo yebi Adel Jogo Bagou danger na koti ke lope micro opesa moi conseil na ba fille opesa pe kolo si chango conseil ke nomba la sima ko sala subo été moi conseil kaka moi ba mbote pe et ko sala toujours bien mikwango ken pena déjà na conseil ya ko pesa bana monde entier na conseil ya pesa binote na conseil ya pesa te pourquoi parce que mkolo si tu en as déjà c'est incomplexé conseil ne tininga na pesa na conseil ya pesa te ba on batika na site nga ba on ba longo linga te na site kuna ba lobi na ngai que na pe mananu na zela alors ngai ne Aruna mère chef na bina kozela te na longwe nga monde na mi longoli pour ba lobi na ngate na longwa ngande la longoni ke muzoba et l'équipe trop parce qu'on peut pas travailler placement au colosite à complexé et simbate alors on va rezoara à remplacer ba on peut baza bolingo kuna se bato vanda pour bata bolingo to stwe na bino bon vanda na bolingo ya bino continuer mais un jour en tout cas on va comprendre que pour boy ko kufa site déjà au monde oui c'est des kufa ka boy ko changer et sopa bino no sopa site oka bo mesana mutasali boy ko mo luka batu batna ba ko finga bosa ngane za je suis prête à tout so bo sa be missionnaire pour na finga tes appels règlement de quantité mais na lui parce que trop c'est trop faut les valeur na ngai na rolinga te mutu mo boneta discriminer jamais parce que na ça avec fort na pour musana ngai ça toujours avec perfection voilà ken pena j'espère que na conseil en tout cas conseil na conseil te ya opesa batu mo bambote kaka na batu tout désormais mère chef na zasu na lisanga ya bana kongo te balongoli te menga balongoli ngate menga moko na longwe na nga boy na miso kunati voilà merci beaucoup Aruna merci Bandeko tout bolandi biso vraiment avec beaucoup d'attention. Aruna a décidé à quitter na lisanga ya bana Congo te okota pena ba polémique te. En tout cas boss Thierry Ngandu balobi to soigner kaka. To soigner ça la toujours bien. En tout cas merci to suki wana merci.